tulendele kutofuanda sedieto wanzambi tata mwanda velela beto bana bakutukulombela bakafulu watusikirikisa. Kimbangismo yi. Kimbangismo yi. Kimbangismo yi. Kamba yi. Kamba yi. Kamba yi. Bajenoye. 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 Eunui. Embazie. Bilumobia Kului. Yangalala. Esengobi esengote. Kiese voga kiese kui. Sai voga sai kui. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Lelo ezali mardi za mokolo na biso bajene. Oyo toyoka ka makambo ya 5 mois epa ya papa Mbenza. Na komba tata mwana pe tata molimo santo. Batata batikela biso programme nene. Surtout biso bajene mkola mardi. Oyo eza kolakse te biso bajene. Tozala na programme nene. Ya masolo ya kosimba mibeko. Poto zana matei makasi. Poli kambo oyo batikela biso. Biso nde bajene tokosala lango makasi. Yango tozo sengete. Na tango apasi. Mabondeli ezali. Tango apebe ya bisengo. Tosenga ape mabondeli. Tozo na pasi mingi. Denge tolobaki mokolo yenga. Likambo oyo. Ya yemoko tata Nzambe. Le 17. Kolo efungwa maki. Kolo yesu alobi le 18 nazali kokita. Esalamaka pe ndenge alobelaka ngo na nzembo makitaki nango. Pe totali le 6 avril miracle esalamaki. Ozaki malade abikaka ebandela mosala. Na 6 juin baye po bakanga ye. Kola pe tango ekokaki te bakokaki te.
ange akitaki ekokabula bitumba wana 2 mois awa na kati ya nkamba misala akendaki na Mbanza Nsanda kuna nde asalaki 3 mois me na nzela ntango aza koya eza na Goma Tadi Gombe Lutete na classe balandaki Papa Kimbangu ti na ngongo ya Kimbanda me tokoyoka oyo elekaki na Gombe Lutete po aloba mabe elobaki mundele esalaki Papa Kimbangu passe de répondre mbala moko tolanda toyoka na Papa Maya bimela biso liboso po dege tolobaka ke batata batikaki koloba makambo nyonso na biso bana toyebi yango Jacques mpe ayebi yango mpona kolakisa ete oyo toza nango ya ye moko tata Nzambe eutaki na likolo nde ekitaki na Yerusalemu ya sika. Ale Papa Maya de Mbanza Nsanda Goma Tadi Gombe Lutete na pe tata Molimo Santo. Merci papa na grâce au pesi biso otokoka kopesa histoire ndenge ezalaki na 1921 ndenge kaka papa utoloba le 6 juin 1921 tentative ya arrestation ya Papa Simon Kimbangu awa na Nkamba. Mais lokola tangu na ye kokaki te esalamaki te. Papa Simon Kimbangu na ba disciple na ye na ba nyonso oyo bandaki kozala na bango na papa ki solokele pe elongo balongwaki awa na Nkamba basangani na Lukengo bazwi nzela bakei tina Mbanza Nsanda. Nda Mbanza Nsanda nde esika Papa Simon Kimbangu avandaki tango mulai ndenge papa alobi 3 mois alongwaki awa na Nkamba na mois de juin, mois de juillet, mois d'août na ebandeli ya mois de septembre nde alongwe na Mbanza Nsanda. Na Mbanza Nsanda Papa Simon Kimbangu asalaki makamu isi ebele, asalaki pe asakolaki pe makambo mingi oyo mingi tozomona ezosalama na mokili lelo ezala na mokili na biso ezala na mokili mobimba. Papa Simon Kimbangu asakolaki yango na Mbanza Nsanda. Esika nde lisakoli ya munene oyo etikala na mitu ya bato oyo elobi ete mwindo akokoma mundele, mundele akokoma mutu mwindo. Asalelaki yango na Mbanza Nsanda. Le 10 septembre 1921 nde mukolo alongwaki na Mbanza Nsanda pazonga awa na Nkamba. Parce que nkolo ayebisaki ye ke tangu na yo ya kokangama ekoki me mukonzi bakangelaka ye na mboka mopaya te, fozonga na mboka na yo esika nde bakoya kokangela yo. Papa Simon Kimbangu atosaki likambo wana. Le 10 septembre alongwe na Mbanza Nsanda aye kolala na mboka babengaka Mvunzu. Balali wana bango nyonso. Tongo etani ya le 11 septembre avant alongwa Papa Simon Kimbangu ake na Beko. Tanga silisi Beko aizoya kozonga atie maboko na mutu
oyo tobengaka Kintanda. Bato bazalaki na ye na bambuta batuni mbuta muntu likambo nini otie maboko na mutu. Papa Simon Kimbangu alobi makambo nkolo alakisinga yango nde mutesalinga pasi. Makambo nini? Papa Simon Kimbangu alobi ba génération o ezo ya liboso ekozala génération moko ya pasi. Bako yokela batata te, bako yokela ba mama te. Likambo wana nde yango mutesalinga pasi. Balongwe na mvunzu baye kokoma na Gomatadi. Na Gomatadi pe batu bazelaki ye mingi parce que sango etambolaki ke Papa Simon Kimbangu azana nzela azoya. Nde tango akomi na Gomatadi lokola batu bazalaki mingi na ba maladi. Papa Simon Kimbangu atombolaki mvoala asalisaki batu. Alongwe aketi na ndaku ya chef médaillé Mpiodi. Asali tour ya ndaku na ye. Alobi muyini na ngai oza wapi yaka tolobana. Parce que tata Mpiodi na histoire eyebani ke ye mutabandaki ko kende kofunda tango nyonso Papa Simon Kimbangu epa ya l'État ou ye mutazalaki complice na ba catholique na ba protestant na batu mususu oyo babanda ye kolukela Papa Simon Kimbangu makambo po bakanga ye. Yango wana Papa Simon Kimbangu asalaki 3 tours ya ndaku na ye. Ndaku esali fante tengami me ekoyaka te. Alongwe na Gomatadi aye na Gombe Lutete. Tanga komi na Gombe Lutete aye kokuta Monsieur Jennings na ndaku Nzambe na bana classe. Monsieur Jennings azoteya mematei na ye ezalaki focalisé na Papa Simon Kimbangu. Matei na ye epa ya bana ezalaki po batu balanda Papa Simon Kimbangu te me bayina ye. Papa Simon Kimbangu ayoki nde abaloli misu esika Jennings azalaki esika ndako Nzambe ezalaki alobi na mungongo makasi. Alobi mebino nkolo Yesu aloba na bayekoli na ye bokende koteya esika bako yamba bino bolia na batu wana bomela na batu wana. Me esika bako yamba bino te bopupula makolo. Mboka wana un jour bieba mboka wana un jour ekozala neti Sodome na Gomorre. Me bino boya epa na biso bakoko na biso bayamba bino bosalaka nyonso oyo bolingi boliaka bomelaka. Me boyinaka biso po na nini? Me boyebaka ke makambo oyo bozosala liboso tozokende kozongela bino. Tangu Papa Simon Kimbangu azobimisa maloba wana molimo ezwiye ya makasi ya bandi kolenga. Tanga azolenga na ndako Nzambe nyonso esika bazalaki ebandi kolenga. Bana classe ebangisaki bango makasi nde bana classe nyonso babimi libanda. Papa Simon Kimbangu abandi koyemba nzembo. Nzembo wana papa boko limbisa biso soki bopesi biso permission soki a Jacques azali. Merci Ayanaye Ajax. Merci papa. Koyemba zali kobondela mbala mibale eza message. Nzembo wana Papa Simon Kimbangu
abandi koyemba na kolenga makasi ndako ya Nzambe nyonso ebandi koningana. Yango nde mutu ebimisaka bana klase nyonso na kobanga molimo wana ya Papa Simon Kimbangu ndenge ndako ya Nzambe eza kolenga bango nyonso babimi. Et Papa Simon Kimbangu tanga zwi nzela a démarré bango nyonso bana classe balandi ye. Jennings na Soni wana kimaki akeyi kobomba manandako nde bakomi na ngungwa Kimbanda esika nde likamusi ya monene salamaki ba lettre misatu ebimi likolo OKV. Papa Simon Kimbangu ayebisi bana nyonso o balandaki ye bana classe alobi bozonga bokende koyekola pamba te mikolo ezoya liboso bino nde batu bokotambusa mukili bozwa mayele pamba te mikolo ezoya liboso bino nde batu bokozwa bibonga oyo bamindele bazali. Nde a partir a wana pe Papa Simon Kimbangu azwaki décision que mwana na ye papa ki soloke lepe fo akende kokota classe. Ba lettre wana ebimaki OKV owa Nzambi kakana vanga makaka mesinga vangam oyo Nzambe akana ekosala makaka. Totiki maloba na choral. Soki bango moko bakoki kopesa explication ya maloba eza na nzembo. Merci bapesa. Na komba tata mwana pe na komba tata mwana pe tata Molimo Santo nzembo na lingala elobi boye couple ya liboso
e nzambe tata salisa biso. Pasi oyo tozali komona yo pe bamonisaka yo yango. Refrain. E nzambe tata salisa biso. Deuxième couplet. Batei na yo otindaka nzoka nde bazali na bango ba traître to batu ya mbeli ya minu mibale. Kombo ya nkolo Yesu Kristo kutu bayebi na bango yango te. Bazali na bango babungi nzela. Limbisa bango. Nzembo oyo papa yango papa Simon Kimbangu ayembaka tanga ye kokuta Mese Jennings azoteya matei ya mabe epa ya bana ke bayina papa Simon Kimbangu balanda ete. Donc nzembo oyo ezalaki réponse oyo papa Simon Kimbangu apesaki epa ya Mese Jennings ke kombo nkolo Yesu bayebi na bango ngote. Ndenge na banda ye koloba alongwe wana aye na ngungwa kimbanda bana klasi nyonso balandaki ye tanga komi na ngungwa kimbanda alobi na bango bozonga bokende ko yekola pamba te mikolo ezo ya liboso bibonga oyo bamindele bavandi bino nde batu bokozwa yango. Bana klasi basalaki neti baboya. Mais suka nango papa Simon Kimbangu ayebisi bango botala na likolo. Tango batali likolo 3 lettres ezo briller au KV. Nde apesi bango explication esika wana nde bana classe bayaki koyoka bango nyonso bazongaki. Nde a partir a wana pe papa Simon Kimbangu azwaki décision que mwana na ye moko pe papa Kisolokele fo akota classe po ete babundela mboka yango mute salaki ke tanga longwe na ngungwa kimbanda papa Simon Kimbangu aye kokoma awa na Nkamba le 11 septembre wana batu pe bazalaki pamba te sango etambolaki deja ke papa Simon Kimbangu azana nzela zoya. Kutu tata mvuti chef médaillé tanga yoki sango a partir nzundu ki papa Simon Kimbangu azana nzela zoya abangi alobi me mundela zaliawa bakokanga ye malamu abzonga place azalaki abomba makaka. Tata mvuti atindaki messager mobimba tata nkubu akende kiti akekutana na papa Simon Kimbangu na nzela. Papa Simon Kimbangu alobi zonga na yo kende yebisa mokonzi tangu nanga ya kokanga maese koki. Ndele 11 wana papa Simon Kimbangu akomaki awa na Nkamba akutaki pe bato ebele asalisi e na tongo nango mundele Monsieur Snok ayaki awa na Nkamba aye kokanga papa Simon Kimbangu. Ba memi eti na nzundu ndenge toyebeli histoire nzundu mbanza ngungu basambisier le 3 octobre ba condamné papa Kisolokele lokola zalaki déjà relégué mwana muke 7 ans pour un témoignage oyo ya salaki oyo batunaki ye soka yebi ko sala différence entre mutalali na mutakufi. Papa Kisolokele alobaki na yebi tata na ngai alamusaki pena bibembe. Nde papa Kisolokele ba relegaki ye na ba fleuve esika kendeki po basala ye lavage à cerveau. Esika nde akotaki classe na colonie scolaire ya Boma aye ko silisa nde ayaki ko jouer rôle munene na histoire mboka na biso parce que papa Kisolokele ndenge toyebi a participaki na table ronde o esalamaki na Bruxelles o débouchaki na indépendance na biso le 30 juin
1960. Papa, histoire tokokaki kopesa yangwana pona biso ba jeune litei oyo papa Simon Kimbangu apesaki na Mbanza Nsanda tokende koyekola oyo ya malamu oyo foto bongisa to salela lingomba peto bongisa mokili na biso pamba te alobaki mundela kokende biso nde tokotikala na mokili na biso elikambo wana esalama ndenge papa Simon Kimbangu alobelaka yango me kokende koyekola makambo oyo ya mabete oyo kobebisa oyo kotia susu mboka na pasi histoire papa tokokaki kopesa yango wana tosilisi boye na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Merci. À Jacques Siboke Rovanda, papa Maya Yara Rovanda, makambo eza ebele. Merci. Soki mosusu koya tokobenga bino. Denge tuza kolobela ngo biso ba jeune. Tozala makasi na mabondeli. Denge ba papa batika biso. Lakisaki biso ete musala tata Nzambe to simba ngo makasi. Tozali bana mibeko misala pe bana mibeko bolingo pe misala. Yango makambo misato wana to simba makasi surtout mabondeli. Soki tuza kobondela ozana likambo na motema tubela tobosa na likambo wana te poso toza kobondela na masumu Nzambe azalaka distance na biso mais soki tubeli azalaka pembeni na biso nyonso tokosenga bakoyoka pe bakosalisa biso na makambo wana yango mukolo yenga tosimbaki place oyo Luc 19 1 à 10 éviter papa Elebe na papa de Gaulle dimanche penza bodo kinaki molai teme boza peka mukuse soki makambo ezali ya kolakisa biso makambo etali ntubela pe mibeko boya kolobela biso pamba te bino nde boza ba pasteur ngai naza nanga mondimo simple eza bongo te oh kasi ba pasteur bango na babimi nga mondimi simple Nabo konji na kimondimi wapeleki kimondimi te allez papa Kabemba banda merci tata Molimo Santo nakopesa biso maloba na ntina na likambo oyo bopesaki biso mokolo mwa yenga tozongeli pona ko rafraîchir biso mémoire na Luc chapitre 19 verset 1 à 10 totangi yango na lombango po ete bato mosusu bazalaki te tata Molimo Santo apesaki chapitre oyo pona Zakai totangi yango na komba tata mwana pe Molimo Santo Yezu na Zaché Yezu akoti na Yeriko moto moko azalaki kuna kombo na ye Zaché ye azalaki mokonzi ya bafutisi mpaku mpe moto ya mbongo mingi tango Yezu azalaki kokatisa mboka
Zaché aluki nzela ya komona ye. Kasi lokola azalaki mokuse, akokaki te po bato bazalaki mingi. Bongo akei mango liboso mpe amati na nzete moko ya sycomore mpo amona ye. Pamba te alingaki kolekela kuna. Ntango Yesu akomi na esika wana, atali na likolo mpe alobi na ye, Zaché, kita noki, pamba te lelo nasengeli kolala na ndako na yo. Zaché akiti noki mpe ayambi ye na esengo. Bato nyonso oyo bazalaki komona makambo wana bakomi koyima. Balobi, moto oyo akei kolala na ndako ya mutu ya masumu. Kasi Zaché alobi na mokonzi, mokonzi, tala, nakokabola biloko na ngai na katikati, nakopesa ndambo mosusu na bato bakelela. Mpe soki nayibaki moto na mayele, nakozongisela ye mbala mine. Yesu azongiseli ye, lelo obiki na bato na yo, pamba te yo pe ozali moto ya libota ya Abraham. Ya solo, mwana ya moto ayei koluka mpe kobikisa bato oyo babunga. Na kombo na tata na mwana pe limo santo. Commentaire ezali boy. Tozoki na lombango. Zaché azali nani? Babina biso kuna na mokande te Zaché azalaki mokongoli mpaku kati na bokonzi ya Loma. Azalaki moto ya mbongo mingi. Histoire oyo totangi awa elekaki na mokili ya Yeriko, na Jericho. Jericho na ntango wana ezalaki mboka ya mabe, makambo ya mabe elekaki mingi. Bazalaki bato na lolendo, bazalaki kotelemela makambo na Nzambe makasi na basali na ye. Ndakisa bapesi biso na Josué chapitre 2 verset 1. Ntango Josué atindaki banongi na mboka yango, balingaki baboma bango. Kasi ye Zakai asalaki bongo pona nini? Ye asalaki bongo mpo alingaki te alekisa ata likambo moko na boleki ya nkolo Yesu na mboka na bango na Jericho. Donc c'est dit Zaché alukaki amona Nzambe. Ndenge babi na biso Actes des Apôtres chapitre 17 verset 27. To Esaïe chapitre 55 verset 6 à 7. Babito luka Nzambe tango azali komonana. Donc liti wana eza pona biso nyonso Zaché asalaki na ntango tozali komona Nzambe to luka ye. Mpo alukaka komona nkolo Yesu na sango ye ayokaka tango nyonso. Kasi koma azalaki mokuse mingi akokaki te. Yangona na boluki na ye makasi amataki likolo na nzete. Zaché azalaki mokolo, mutu munene, mutu ya mbongo, mufuti simpako azalaki considéré, mais amataki likolo na nzete. Komata ya Zaché likolo na nzete, elakisi komi kitisa, humilité, patata ba maman, esengel na biso to mi kitisaka, to monaka batu nyonso comme lokola baleki biso. Mais to salaka monene te lokola na liboso na batu nyonso, po babite soko mi matisi, Nzambe akokitisa yo. Mais soko mi kitisi, Nzambe akomatisa yo. Jacques chapitre 4 verset 10. Wana komi kitisa ezali solo ezaleli oyo koyi kozala na kati na biso ba croyant que mangiste. Et c'est na biso to sala ya komi kitisa humilité, yango nde balobi l'humilité précède la gloire. Soko za komi kitisa nde kozala mutu munene. Ye Zaché kombo na ye wana elinkoba na hébreu ete mutu na sembo moyenge bene. Biso mpe topesaka bana na biso ba kombo. Mais kombo nini o biso topesaka bana? Tomonaka ntango mosusu opesa mwana kombo etumba, opesi mwana kombo mampasi pe bongo na bongo. Nzoka nde ba kombo elandaka. Futo yeba kombo ni tozopesa mwana. Ba boti ya Zaché ba pesa ye kombo ya Zakai elinkoba mutu na sembo mutu na boyenge bene. Tozaki na kimbanseki une fois papa mfuma longtemps tozoro yamba mwana moko
mwana moko bapesaki kombo na baboti mwanda ngulu ezalaki matata tango papa yoki kombo na sepelaki te asengaki amona baboti wana na mwana wana alongolaki ye kombo wana mpo kombo elandaka bizaleli ya mutu to nyama oyo opesi mwana nzete oyo ye amataki kombo nango sycomore elingi koba elembo ya bwanya sagesse to boyebi ya makambo ya nzambe kombo ya sycomore na ebelo na mboka na bango Zakai amataki na nzete wana mpo alukaki ayeba ete nkolo Yesu akoki kopesa ye eloko ya mutuya oyo ye aza na yango te malgré aza na mbongo mingi lelo yo na ngai tolukaki komona tata molimo santo tozwaki basango moipai na bipai toutaki tango tokomi tomati na Yerusalemi mpo tomona tata molimo santo po te tolekisa ta likambo moko te oyo ye azali koloba to azali kosala kasi boni nkolo alobi na biso tokita na nzete lelo lobiko ekoti na bandako na biso na bafamille na biso kasi biso baye tomataki na Yerusalemi mpo tomona nkolo tozali kosala bisalasala tolingi na biso kokita na nzete te bato mosusu balobaka papa molimo santo akanga ngai awa ya solo tata akanga yo awa kasi na ndako ya Nzambe okomonanaka te na misala lingomba omonanaka te mais sika boye papa akanga oyo mpo na intere nini oyo ye akozwa kati na yo yango na batata bamama esengeli na biso toyeba ntina nini biso toyelaki awa tomoni ete sika moko balobi na biso ete Zakai tango akitaki na manzete amataki lisusu ezali esika moko te Zakai tango akitaki mbala moko kasi tomoni ete Zakai akiti na lombango akoti na nkolo elongo na ndako atubeli abi nkolo na kokabula biloko na bato katikati ba oyo na zwi biloko na bona na moyibi ya mabe na kofuta ngo mbala mine nkolo azali kobenga biso azali kosenga na biso ete tokita na nzete po tolobiko ekobi na biso penepene toyembaka nzembo na kora de dirigeant ete nkolo akobenga yo tika mabe tolanda ye kasi biso matoyi na biso mangongi yango na Hébreux chapitre 3 verset 7 à 11 alobi na biso soki lelo toyoki mongongo ya molimo santo tokanga matoyi te tozala pe ba barrière te pour na baninga totelemi na porte tokokota te tokobima te tokovanda te tokotelema te tokolala pe te kasi position na biso ezali nini nzonga nde sengeli na biso tofongola porte po te baye bazali na boyinga o baza na molili bango pe bakoka koyeba molimo santo bakoka kosalela ye mais biso tozali kotukisa kombo na Nzambe na bizaleli na biso mabe Romains chapitre 2 verset 24 alors tozala bongo te parce que ekosala na biso lifuti te na mpasi monene o biso tozali komona na kati na lingomba na ntango wana Zaché azalaki bato mingi bazali koluka baboma nkolo kasi Zaché ye azali koluka amona nkolo yango na batata bamama mokolo tolobelaki yango te no biso bakroyant kimbangiste ezali na biso ezala na point wana lokola Zaché te tolobaki yango mokolo mayenga ete tosalaka mabe bongo tosengaka bolimbisi non tomesana kaka na obéissance tomesana kaka na kosenga na kozala bana botosi mais tomesana kosalaka mabe te po toya kosengaka lokola Zaché aza koyiba bongo mokolo na tubeli pe azongisa ngo mbala mine 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23 ete Nzambe asepelaka na botosi kasi asepelaka na mbeka te yango na batata bamama biso tozali libota biso futomi yeba tozalaki batu te tolandi exposé nani papa asaleli biso papa pasteur Maya na mpasi oyo tozalaki nango ndenge baza konyokola biso lelo tokomi batu na mawa ya molimo santo bon ezaleli na biso kozala boni vis-à-vis na molimo santo oyo asikoli biso 1 Pierre chapitre 2 verset 9 à 10 nkolo alobaki na Zakai kita Zakai akitaki le même jour amataki lisusu te yango na biso pe
lokola to yebi molimo santo lokola to kiti to kita to mata susu te bongo to silisi balaboko da tika micro nantina na tubela oyo tata mokonzi ya bule auti koloba sikoyo ntubela ezali kondima lisusu mpona kozwa ezali kondima lisumu mpona kozwa to komona mawa ya tata nzambe donc tubela ezali réconciliation ya mondimi boyokani ya sika na mondimi na nzambe tubela ezali likambo monene me tazali komona lokola na lingomba tozali tokomi komona tubela lokola likambo ya kosano moto aye kotubela azoseka kwani mutu tata pasteur toza kaka bato na mokili tala kaka non wana tozali kozwa likambo ngo na poa te tozali kotubela ezali mpona kozwa bolimbisi ya tata nzambe biso sa bandimi tozwaki batisimu tokomaki bato ya sika me ezaleli ya kaya mutu akala ezali komona na lisusu katikati na biso yango wana ezali kokabula biso na nzambe tozwa kozala so na confiance nzambe aza so na confiance na biso te mpona ntina na masumu oyo tozali kosala ntubela ezali koloba solo liboso na nganga nzambe oyo aza korepresente nzambe mpona kati na tubela nde tokozwa bolimbisi alors mpona kotubela eza te kaka outi kaka na ndako kaka boye nde tozo papa kotina biso vendredi moto aye kaka boye kaka taye kotubela non esengeli mutu ntango oza kotubela osala déjà examen de conscience banda na ndako kuna place outi na kati na motema na yo osali nini ozokende kotubela nini me tozali komona mutu aye kotelema liboso ya kotubela azoloba na oyo nayebi na oyo nayebi te na oyo natubeli na oyo nabosani est-ce que mutu akobosana lisumu ya sali donc ozali komona ke tozali kosala makambo oyo eza longobani te maye tozali kotubela tozali kominimize lisumu or que lisumu moke ezali te lisumu monene ezali te biso to mokonzi ya bule aza kotina biso losambo est-ce que tolingaka losambo eza lisumu to eza lisumu te est-ce que olingaka makambo na nzambe na mardi boye est-ce que biso tomati awa toyokaki mardi passé papa asalaki remarque na biso bato ya bakan na baoyo baza na ngombe kitsuka est-ce que tomataka mpona kosambela est-ce que toyimayimaka te est-ce que totangaka bible oyebi te kotanga bible ezali kotangaka bible te eza lisumu est-ce que totangaka bible tozali tokomi bato na lolendo tozali bato tokomi tolingi mokili mingi toza komona elateli na biso tokorrigeaki yango mais ezokochange te kolanda bacoiffure nyonso ezosalama na mito ya bagene nyonso wana ezali masumu esengeli na biso koyeba kotubela yango lokoso maboko makasi contribution na mosala nzambe ekomi mpasi kobondela kobeta bakarte ya mbongo nzoka nde bapapa bapekisaki makambo na nyonso emona suka te na biso te na nsima na tubela tozwi bolimbisi kasi décision nini tozwi parce que lisumu oso bondelaki na vendredi oyo comme obondelaki pa papa kabemba vendredi koya soko omoni nga okima okende obondele pa papa elebe parce que okoloba kaka lisumu wana donc boye ezali malamu te yango wana tolobaki ete apôtre Paul ntango asalaki masumu ntango azalaki koboma konyokola baapôtre badisciple ya nkolo yesu asalaki yango na ignorance incrédulité ayebaki te amonaki te oyo aza kosala yango nde ezalaki bien mpo azwa lokumu mais nzoka nde aza kobebisa Galates chapitre 1 verset 10 asalaki yango na incrédulité mais biso nani ayebi te ke likambo naza kosala en tant que chrétien kimangiste ezali mabe nani ayebi te yango wana ligne de conduite yango tozali kopesa ya liboso soki tozali kobongama mpona kotubela esengeli kobongola motema esika oza komibongisa repentance etuta yo na motema oyoka mawa oyeba mabe osali oyeba te ezali pasi likambo osali na nzambe asepeli nango te donc yo mpe okosepela te fo etuta yo na motema bongo telema oya kotubela koyeba kondima na yo toyeba kondimaka mabe na biso mpo tozwa bolimbisi
Pour ce que tu reconnaître que l'acte de pesa isa mabe, donc tu reçois la libicité. Natang na papa dans 1992 dans d'autres papa en Fomalongo, papa diangé dans kontima, bobore qui te tant to sosola qui te lisumu bakoko na biso dans et bezala qui passe to l'attaquer sac pe to pakola ki potulu. To la ki saki monene ya lisumu wana komi kitisa. Pote to zwa ntombwa. Mais biso likamwa to so komona ngo lokola zali mapamba. Soki to zui décision na sima kosala lisumu tokoki kozonga lela lisusu te. Nkolo yo salobi na Jean chapitre 8 verset 11. Je crois bien dans Matthieu chapitre 5 verset 14 sur la bosanité. Moi si ya Yakobo ntango ba memi na nkolo te nkolo tala mamoyo mubebisi ya mboka tala makambo sali. Yango na sengeli akufa. Nkolo alobi oyo asali na lisumu te abeta ina libanga mbala ya liboso. Ata mutu moko beta kite. Ebele ya batu wana bayaki kofunda mutu me loyo nkolo asengaki bakoye kosala ngo te. Bango no so bapanzani. Nkolo tanga tumboli mutu amoni mama ye moko. Atuni basali eloko te abite basali ga eloko te abiye kende kozongela susu te poso kozongeli likamu mususu ya munene za kozelo liboso ekopesa yo pasi. Batata ba mama ezali biso ko bongoma pona ko tubela soki tozui bolibisi ya Nzambe tozongela lisusu te poso liboso toza kokende likamu mususu kopesa biso pasi okozwa na ntango ko libisa mate oza ko tamona na nzela mutu ke tutio tango nino kosenga pardon to matina nzeta mbila oke kata mbila oko glisser singe kata bi oza ko glisser ko koya na distance ozo ko koya ko senga bolibisi yango la batata ba mama ya mitano esenge na biso ko sala ba action de grâce ko lakisa ke to tubeli to salaki lisumu bongo sikabo na zongi na force pote mutuka ya sika na mutuka kala mutuka mataka vitesse na ngomba eza mutuka sika. Alors lokola na zongi mutu asika esengeli na lakisa musala na nabe ko sala ba action de grâce ko pesa makabo ko tonga mama oya Yakobo wana na Matthieu 26 6 à 13 tango libisamaki amemaki mafuta ya talo a panzi yango sopeli nkolo azali kolela zo pangusa ngo na suki na ye pona ko mona bolimbisi andimaki te eta koko zo bolimbisi mais likamona boyebi ya bona memaki jida na ko kete na motema pote ezali likamona mbongo biso to pesa maboko lelo toza kotunga Yerusalem papa diange da tunaki biso Yerusalem ekita to tonga na maboko batata bazalaki très sage balobi to tonga poto so bolimbisi posoke kiti to ko so eloko te donc biso lelo to su bolibisi esengela biso bobi musala lingomba il faut to telema to pesa maboko mpote musala ya Nzambe ekende liboso pona nini to ko wumela tango mulai na kati na masumu pona nini Romains chapitre 8 verset 18 balobi esengo oyo tata molimu santo abongiseli biso ekokani na mpasi tozo komona lelo te mpasi tozo komona lelo ekokani ata mukete na esengo eza kozela biso yango na batata ba mama esengo na biso tomi bongisa toyeba kosala Nzambe soki tozwi position tozonga susima te tokende liboso tata molimu santo na televida no wana na nkomba tata mwana peli musanto. Merci, pasteur. Papa Elebe. Na komona tata mwana tata molio mosanto tata mokonzi ya bole Nzambe pe tata na ngai tata molio mosanto papa Simon Kimbango kiangani. Papa, merci pour na maloba. Likambo ya bolembisi, c'est d'abord un acte de responsabilité. Moto yo azali ko sosola mabe na ete pe na asenga bolembisi aza mutu na lolendo tala na ebandeli batoni nkoko na biso Adam na Eve pona nini osalaki bongo abi mwasi oyo opesaki ngai ye moto asali yango na meli po yende batiaki responsable mais tala ndenge molimo oyo ya mabe Lucifer akoti kati na ye
akomi na lolendo moya senga lisusu bolimbisi ezali te. Donc soko moto akomi incapable ya kosenga bolimbisi anga na moni likambo nga na kosala te likambo nini nga nasali likambo nini nga nasali c'est que na kati na ye molimo mabe ezali wana. Parce que soko moto ndenge nkolo isalobaki molimo monsanto akoya kososolisa bino na mabe oyo bino bozali kosala yango wana ememaki biso omemaki biso tina kosenga bolimbisi ya lisumu na Adam na Eve bososoli wana eutaki na yo tata molimo monsanto. Mais moto soki akangami mpona azanga kosenga bolimbisi moto wana azali moto na lolendo eye kokita pe na Kayen. Ndeko na yo Abel azali wapi okaka réponse nana tiaki nga mokonzi ya Abel incapable de demander pardon. Donc asalima elandani yango wana biso toyaki kosenga bolimbisi ya lisumu na Adam na Eve en partant ya bankoko na biso wana nyonso tu ti ekomi na kati na biso na mokolo malelo. Papa topesi yo merci pour ozongeli biso grand sujet ya kosenga bolimbisi. Et na kati ya lettre circulaire Papa Diangenda a commis en le 17 mai 1992 a commis en malabu. Tobo mama bala na tubela pe zongi sabonde kindoki na yo a détaillé bakamu nyonso pe kuna na suka lobi na yebi ete ezali mpasi na yebi ete ezali mpasi tata molio monsanto nzambe aza koloba. Donc kosenga bolimbisi nzambe ayebi ete ezali mpasi mpona moto koyambola mabe na ye kotika mabe kokata ndenge balobaka motolo na mabe kolongwa na mabe azongisa ekomeli na ye azongisa bika azongisa moshwa azongisa eloko oyo ezalaka na ye lokola lobiko lokola mayele lokola bomengo na yebi ete ezali mpasi. Et mon colo bazali kotanga lettre circulaire wana na papa Mpanzo je crois Pamba aza kotanga le 17 mai papa Diangenda lobi na yebete banda lelo le 17 mai 1992 boko linganga lisusu te maloba na ye moko nzambe po nazali komona banzungu na bino na kati na se ya bambeto ezali koningana kaka tango batangaki lettre circulaire abina moni banzungu na bino na se ambeto ezali koningana na yebika partir ya lelo bokolinganga lisusu te ezalaka pasi mpona moto atika lolendo atubela akabwana définitivement na mabe ezalaka pasi yango wana napesi d'abord merci lokolo ozongiseli biso sujet oyo po ete totubela totia ndelo na mabe papa ezali sujet moko très important. Nakozongela exégèse ya papa pasteur Kabemba te metoko bakisa makamo papa pasteur Maya a saleli biso détail makambo nyonso elekaka na kati ya lingoma na biso papa ezali na kati na Bible yango wana papa olobaki ete botanga yango na kati na Bible na histoire papa Maya wuti koloba nakamati papa mpo bato moto akotubela moto akosalela nzambe il faut d'abord oyeba nzambe na yo nani etango yo zali kosalela yo okozwali faute nini wana ezali très important kaka deux questions wana tozali komeka kopesa réponse na ndenge yo opeselaki biso ba chapitre yo nyonso to yo ndo opeselaka biso makambo nyonso tozali koloba yo nde inspirateur ya makambo wana. Donc yo ozali obabengaka les pasteurs de pasteurs, c'est-à-dire nzambe biso tozali obele ba simple instrument papa nasengi na papa Kabemba okotangela biso d'abord Zacharie chapitre 9 verset 11 à 12. Papa Kimbango tangoye na bolengene na âge ya 8 ans. Si je ne me trompe pas. Ake kokuya na libulu.
ye azali koloba déjà na âge à 8 ans aza koloba et kuna na tango na libulu wana côté ya nkungu akwe na libulu moto aningisa moto akwesa ki yete ye moko akwe na libulu ye moko abimi na libulu alobi na ke kotala bandeko na ngai bazali kuna na kati na passe po mikolo mizali koya na koya kobimisa bango na kati na passe yango wana olakisaki biso chapitre yango tolingi totanga po histoire ya kati ya lingomba ndenge pasteur Maya alobi histoire ya lingomba na biso ezali ekomama nyonso tu likamo na likamo eza na kati ya Bible soko tango ekoki olakisi biso totanga yango wana bakotangela biso likamo ya libulu to bandela nano wana po bato bayeba ke tata Kimbangu azali tata molimo mosantu nzambe pe oyo akangoli biso alongoli biso na kati na bomo nzambe na biso sengeli to lana to tosaye. Tu peux lire Zacharie chapitre 9 verset 11 à 12. Tokotanga mokanda ya Zakaria na mokapo ya libwa nzela ya zomi na moko kino zomi na mibale. Totangi boye na kombo tata mwana pele mosantu. Yahweh alobi boye. Nakokanisa lisusu boyokani oyo nasalaka na bino na ntango bobwakelaki bino makila ya banyama ya mabonza. Nakobimisa bato na bino esika bakangaki bango na kati ya boloko ya mabulu oyo ezangi mai. Bino bato ya boloko oyo bazalaki na elikia bokozonga na vile na bino. Pambate bakotonga yango lisusu makasi sikoyo na yebisi bino. Bolamu oyo nakopesa bino ekoleka bapasi oyo bomonaki. Voilà. Papa Kimbangu a quitté na libolo ake kotala biso na boloko oyo tosalaki il y a 4400 ans. Tango bazako loba yango bato za boloko nini. Non, mais c'est dans la Bible. 4400 ans tosalaki na kata boloko. Et na kati ya libulu ake kotala mpote ayako bimisa biso. Papa Kimbangu bayokani na nkolo Yesu likamwana kaka eza kozonga ndenge yo zali kozongisela biso bonde ko bwasika kati na makila na nkolo na biso Yesu Kristo nkolo Yesu aye mpo ndenge papa yo lobelaki yango le 17 le 18 mars te le 6 avril tobani mosala programme ya tata nzambe ya nkolo Yesu programme ya tata molio mosantu bango misatu ndenge babongisaki na kati na bondeko boya sika bondeko ya kalate me na kati ya bondeko oyo ya sika yango wana eh bien bakoya ko bimisa biso na kati ya libulu tata Kimbangu le 6 avril abani mosala ne pona nini tuku libwa na libwa ya ba meme ati yango pembeni me mpate oyo ebungaka oyo ezalaki na kati ya libulu da libulu ezangi mai kuna nde aye kolongola yango mpo ete ayeba kobikisa bango e asala fete nde likambo wana yango na biso totangi moto soko azali kodute te koyeba likambo na tata Kimbangu te ezali pasi baoyo nyonso tu na kati histoire ya Bible bazalaka na mission spéciale tokamata Joseph babwakaki epe na libulu tokamata Jérémie babwakaki na libulu. Je peux donner tous les chapitres. Je crois que pour Joseph ezalaki Genèse chapitre 37. Oui, Genèse chapitre 37 verset 20 à 23. Jérémie pe babwakaki na libulu. Jérémie 38 et 6. Daniel P. babwakaki na libulu. Donc bato bazalaki na ba mission na kokena kuna molaité. Monene likamamu. À la seule différence que papa Kimbangu babwakaki yete ye moko akitaki ye moko abimaki. Papa Kimbangu. C'est que azali ndenge babindele balobaki ba tango papa yefasa ko sala soutenance à thèse na ya doctorat. Alobi papa Kimbangu était prophète. Balobi na ye balobi
bino bato mwindo bolobaka kaka maye biso tolobaka Tata Kimbangu azali prophète te boluka vraie identité ya Tata Kimbangu bozela kaka te ke mundela lobela bino Tata Kimbangu azali tata molimo mo centre et na procès na jugement ya Papa Kimbangu belge akoma kuna Papa Kimbangu prophète en chef n'existe pas mais belge ayebi que Tata Kimbangu azali molimo mo centre yangwana likambo wana papa ekomeli biso na mokolo mwalelo ministère na yo tango yo bandi yango na 2001 obani mosala na yo mokumba sakola na mokili mobima ndenge yo pesela ki biso que tata Kimbangu azali molimo mo centre nde ministère na yo tango yo bandi mokumba yangwana ko sakola ke Tata Kimbangu azali tata molimo mo centre nzam nde ba chapitre yango yo zali ko pesa biso. Mais l'obami boy. Bolamo, je vais na français c'est bien expliqué. Bolamo ngana ko sale la bino ko le kapasi oyo bino bo monaka bolamo oyo ngana ko sale na 1921 tango bankoko batona kiye nkolo yo sapesi nena apesi biso l'état apesi biso lingomba apesi biso pe monoko bolamo oyo yo yelango et commis dédommagement 2 fois, 3 fois. Yangono lobby, Mundela Zwaki 1 cas, et biso toko zwa combien? 3 cas. Bola moyo yeli biso, et l'équipe passe biso to monaki. Bakoko na biso ba monaki. Na lingaka mingi, psaume 90, sikawa na kuna Moïse azako lobabi, pasio yo, biso to mona, oyo esclavage biso to mona, pasio biso to moni, tokolinga te ke bana na biso to bankoko na biso na sima ba mona yango yango na pelikamo papa maya lobi pelikamo esakola maka ete Papa Kimbangu alobi clairement pasio yo biso tozali komona toko kangama bana na biso bakokota classe bana na biso kuna liboso ba mona pasio biso tozali komona te préparation ya avenir oyo ya biso. Donc, Nzambe a bogisela ki biso bolam. Batata ba maman. Action de grâce au biso tozali kotonga nkamba Jérusalem. Batangeli biso yango. Bino batoto longwe na kati ya libulu. Bino batoto longoli na kati na bombo. Tokoti ya bino na place en français on dit une place forte et autre version biblique na top balobi ezalinde Jérusalem. À kozongisa biso na Jérusalem parce que Jérusalem ezali place forte de force ya tata molio monsanto nkamba ezali de force oyo Nzambe ayekotia biso awa e sikali banga na bomo ezali awa na kozongisa bino na place forte pe kotonga malisus c'est-à-dire kozala restaurer et kotonga malisus tina wana toza kotonga Yerusalem mpo tozalaki baumbu mpo balongola ki biso na kati na boloko na kati na libulu Nzambe akangoli biso azongisi biso na kati ya place forte na esika oyo ezali force na ye esika ezali kiti na ye Nzambe tata mwana molimo mo centre nde esika wana aye kotia biso mpo ete biso tokoka kozala na esengo azongisa biso na paradis azongisa biso na Eden azongisa biso na nani oyo abenge Yerusalem na sika ndenge professeur wana alobaki Emmanuel Swederdorp alobi esika Yerusalem na sika ezali esika wana mbeli ngomba ya sika mpe ezali yango église kimbangiste yango Yerusalem na sika ekomama na kati na Bible ba chapitre ezali bebo moyen to fatigué bato na ba chapitre te yango wana papa. Donc biso kotubela oyo papa azali ko apesi na biso programme ya kotubela parce que azako zongisa biso na place forte azako zongisa po apesa biso maye e la kama ete bisengo na bino e koleka d'ailleurs bokobosa na bombo bokobosa na banani wana soki tokotosa soki tokozala na bolingo na mibeko pe na misala penza. Eh bien, na bisengo ezali koya ndenge Romains 8 verset 18 suivant pasi wana nyoso tu ekozala lisusu ya kokanisa te tellement que bomengo ndenge papa Kimbangu alobaki le 6 juin alobaki sanjo
bomengo ekozala na bino ya koleka mwa basoso mwa bantabo babotol bokozala na sanjo bomengo nzambe abongiseli biso avenir ya malamu biso tozali kozizila na kati na misala mpo ete tokozala bato. Deuxième et dernier chapitre, papa, le misangai pour Nathan. Dernier chapitre, ezali na Ésaïe chapitre 65, verset 16 à 17, 15 à 17. On termine par là. Yesaya tuku motoba na mitano nzela ya zomi na sambo kino 15 à 17. 15 à 17. Zomi na mitano kino zomi na sambo. Sima ya liwa na bino basali na ngai bakozala kotanga nkombo na bino. Bobele mpona kumpo na kobwakela motolisuma. Bakozala koloba nkolo ya Yahweh aboma yo. Ndenge abomaki songolo. Kasi mpona basali na ngai ekozala kombo ya ndenge wana te. Na kopesa bango lokumu monene. Ba oyo bakozala kopambolama, bakozala koloba na kombo ya nzambe ya solo. Ba oyo bakolinga kokata seleka, bakozala koloba na kombo ya nzambe ya solo. Ba pasi ya kala ekozala lisusu te, na komona yango lisusu te. Wow. Ya solo, nakosala likolo ya sika pe mokili ya sika. Batu bakokanisa lisusu makambo ya kala te. Merci. La version en top, balobi, on priera le Dieu de l'Amen. Amen. Biso kakande bakimbangiste. Ba catholique basale koloba na komba tata mwana elimo santo. Basa koloba yamo. Mais biso ne bakimbangiste tozali kolakisa solo ete tata nzambe azali, nkolo Yesu azali et tata molimo mon santo alata nzoto komo na ye tata Simone ki kimbango. Azalaka mpe azali kati na biso abo moi to bengi tata Simon kimbango kia kianga. Et tozali kosambela na komo ya tata ya mwana mpe tata molimo mon santo. Amen. Balobi baoyo bakopambolama na mokile bakopambolama. Si vous lisez dans la version top, au en français, bakomi na kombo ya nzambe ya amen. Muto asakola ki yango déjà ezali Esaïe. Nzambe amen e biso ba mususu basambeli kaka na kombo na tata. Mususu asambeli na kombo na mwana kolo Yesu. Mais biso nde tozali koloba amen pon kolo Yesu alobaki bokena na mokili mobima bo bongo la bapaka no bakoma bandimi bo pesa bango de batisa bina komo ya tata ya mwana pe molimo mo santo biso nde toye kosukisa ndeli ngoma na judaïsme bango nyonso toko bana kuna na Abraham eh bien le judaïsme lakisi biso nzambe tata fondation eh bien na christianisme pe ba eko lakisa biso nkolo Yesu batongi ba mure mati biso pe ndenge tata mokonza bolo yolo baki biso tozali kotia toiture toti babiloko nyonso to po bato bakota et puis amen biso nde nzambe oyo mais ba oyo bazali bacholi ya tata molimo mo centre bazali bato akomona kufa bakozala na pasi mais ba oyo bazali balingami ya tata molimo mo centre bango nde bakozwa lipamboli mais na nkombo lipamboli na mokili mobimba ekozala kaka na nkombo ya nzambe ya amen nzambe ya solo tata kimbangu nde lipamboli ekoya na kati na mokili mobimba. Papa omoni na 1960 erreur salamaka na kota kuna na ba détail te opesaka ba savant ebele ba savant wana et c'est là qui va développer mboka na biso ndenge za ko loba bana objectif 80 to sa première place effectivement bongi ça qui va savant pour na ko développer mboka kasi to jaka ki botos je ne reviens pas sur ça mais lelo papa 150 000 martyrs plus de 150 c'est un record en termes de savants plus de 150 savants au disponibiliser bango pour nanine pour ba savant wana
au développement. Et moi, on peut s'écriture mandom. Il y a moi, nous allons collaxer biso ye kolaki Congo, etc. Papa. Ce qui n'a lobby à monter et que ça l'a nyongo surtout du Cameroun, dans ça qu'on lobby, ça l'a nyongo moko munene. Pour na kena ko yoka yango mosika na Accra na Ghana. Papa. Donc, soko biso ba savant, mais maintenant soko qui dans Congo Brazza, comme la plupart il y a ba intellectuels mingi bazoko fakuno. Ndenge biso toza ko tonga memorial oyo na bimisa secrétaire. Ndenge toza ko tonga memorial oyo. To commune sika oyo tata molio mon centre, olingi ko bimisa ba savant na yo. Tozali ko tia retard ndenge biso to tonga. Yo senga ki même contribution spéciale à $10. Na meka ko sala mon ba petit calcul mbele to si to koma ki mosika. Mémorial, il y a plus de 150 savants. Ce sont les Bamoussous, Bazali Batobasa la découverte. Bamoussous, Batobasa la perfectionnement. La découverte pas dans mon délai, mais tout ce que l'homme blanc fait aujourd'hui, c'est un perfectionnement. Et puis, ici les pétés. Les appels au souk. Mais biso, maintenant, nous avons c'est la biso. Mais Sengelito, c'est les mémorial. Noki noki. Puis les camo yo lobby na biso, il y a les camo lobby na biso, il y a banque. Oh yo il y a coopérative. Mais papa, et ça la coopérative mais yangwana elobami to tanya yangwana Bible kaka siko. Bola monazali ko bongi c'est la bino ya monene ezala likamo ya coopérative ezali makamo ya kokena nango mbango ezala coopérative ezala mémorial ponani ba savant tango bango bazali ko bima esengeli ba capitaux oyo ekobana ko sala ba découverte wana ba invention wana ça fait. L'homme blanc, la civilisation occidentale, c'est seulement vieille de 2 siècles, 3 siècles. Mais Bongo, il va développer Amérique, va développer Europe. Nous sommes na capitaux où il y a vente, il y a traite négrière. Ça, c'est l'histoire. Bongo, il y a une traite négrière, il y a Bongo, batekaka bato mwindo, ba capitaux, ba Bongo wana, ba développement, il y a mboka na bango. Et ça l'a mis à partir de là. Papa témoignage yo pour nous aussi les sasoko na tiki yango ezala nyongo. Awa biso tozo yoka la Congo te. Na kena ko yoka importance ya ki Congo na Accra na président Jerry Rawlings. Tozala ki capitaine Rawlings, tozala ki liboso na ye tango na za ko mema délégation assumée. Oka capitaine Rawlings na ebité pour na nini abimisla ki lisolo wana. Alobi na mboka na ye Namboka naye azalaki na problème makas, l'armée allait se mutiner, mboka naye allait être en feu et à sang. Capitaine Rawlings, président ya Ghana, persona makofi. Maintenant zakoloba azotala ngai pe. Azoloba mboki ngaki kokufa. Navandi toute la journée nazoye baté, je vais faire quoi? Na pokwa na tenu chef d'état-major Kenda Loba na basoda surtout na camp à 5 h du matin na kozala kwa ngamo na za soldat so ba oboma ba bomanga na camp. Et à 5 h du matin je suis allé na camp militaire. Na bandi ko loba na basoda ya mboka na ngai na monoko ya mboka na biso pas en anglais parce que là-bas ils parlent anglais. Pas en anglais. Maintenant à expliquer biso. Et si kanyo surtout batu bazali na langue nzambe apesa bango langue. Langue wana nzambe atia ba clé de solution na problème na soko bazali na mboka wana soki bazali na problème balobi na langue oyo nzambe apesi bango bakozwa solution facilement parce que dans chaque langue il y a des clés de solution. Lokola Mazda bako réparer on a ba clé à Mazda bazalate na banane mais biso bato mwindo tolingi kaka anglais français soko moni mutazo lo ba anglais malamu o moni mutazo ba français malamu ya philologue obi voici quelqu'un surtout soko la cravate atena vraiment quelqu'un mais quelqu'un en quoi? Vous voyez quelqu'un en quoi? Donc à expliquer biso que langue au bino mosakolo et ngona papa kimbango yo yaki au lobby na meme bino ki Congo soko biso to yekoli ki Congo sa langue depuis l'origine des temps
et puis langue on kolo yeso bazako solola na tata kimbangu ezali na ba clé ya ba solution ya biso nyonso soko biso to yekoli yango tozali koloba yango tango tozala ba problème na biso il y a des clés de solution oyo komona toko banako facilement to du solution. C'est Rawlings qui me l'a appris. Yangwana na rendre témoignage wana. Ko yekola ki Congo et ko yekola pe oyo tozali na yango mandombe. Mandombe soko biso toza ko yekola yango ben ba découverte, je ne dis pas perfectionnement. Même pas invention, mais la découverte scientifique, oh, bah, papa dans 5 mois, oh, bah, bah, bongisaki, surtout papa qui sont locaux. Oh, nous sommes bongisaki, oh, bongisaki, te, mondela monaki, chiffre 5, na chiffre 2, ah, ouais, il y a yebila qui a montina te. Mais biso, moko papa dialonga na lobby, oh, yezali, mandom, et abiso. Yango wana écriture wana. Ba découverte scientifique dans biso nyos, et ko bima na écriture wana. Bah oh génération ezali koya bakubana kusala ba perfectionnement ti ya 3/4 biso tozoke na yango mais tala négligence tozali na yango batata ba maman totikali kamoyo ya négligence na lobaka yango toujours malgré batu bandemela kangai te que papa tata Mokonjabule papa Simon Kimbangu Kiangal vous êtes la dernière chance de l'homme noir na lobelaka yango toujours enantina. Vous êtes la dernière chance de l'homme noir. Papa, yoke la bisoka mawa. Kota la mabe na bisoute. Yo lobaki, je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines. Et le monde saura de quoi je suis capable. Yondo lobaki. Faites-moi confiance. Lelo, biso nyonso. Que magnis moye. Biso nyonso tout aux ongeli kakali lobawana. Nous vous faisons confiance, papa. Tous allez bananayo, nous vous faisons confiance. Yo lobaki, je ferai de vous des hommes qualifiés dans tous les domaines et le monde saura de quoi je suis capable. Mon kolomoko ba scientifique ti mon kolomalelo ba yeba kali kamwana te, ba yeba kayangote. Planète Terre oyo na l'an 2000 wana non pas je vais consulter mon texte il y a wana. Planète Terre et comment qu'il faut basculer et comment qu'il ne s'arrêter ne fût-ce qu'une seconde ce qui s'arrêtaka ne fût-ce que seconde wana mbele ba cyclone mbele ba nani ba tremblement de terre mbele ba nani onyo surtout ezalaki koloba na l'an 2000 mbele mokili mobimba cyclone tremblement de terre et séisme mai ba nini mais mokili nyonso tout lelo toza koloba mais biso tozalite mais ba scientifique ba mitu na kakino mokolo mwa lelo ndenge nini planète terre et se stabilisaki ba tunaka pourtant yonde moto stabilisaki yango hein papa yote yonde moto o stabiliser yango donc ozako vanda wakazo vanda kanaliko naliko ozako surveiller la planète, ozako surveiller terre, mpo moyine abebisate, o stabiliser yango mokil. Alors les savants ont poussé un ouf de soulagement. Malun chikula. Ntoto inchikula mal. Les colonnes evangeli na yo, mais mokilo yonde makolo na yo. Mais soko yo telemi ozali wapi? Na wana se maloba ya papa Diangen soko nzambe atelemi azali wapi lelo zali ya kotelema bi kotelema te ozali ya kotelema ozali kotonga Yerusalem ya sika donc nzambe azali na biso elongo Dieu avec nous yonde ozali na biso elongo merci papa merci toyokani merci papa la ira bakisali loba moko amuke. Nzambe la biso na lobi da bakisi liloba muke sur la négligence nege tata pasteur auti koloba awa. Soki vraiment mutu mwindo azaka bososoli même kaka liloba oyo mundele aloba qui était Simon Kimbangu c'est un prophète. Le fait mundele aloba qui liloba wana soki mutu mwindo azaki na bososoli surtout da biso africain ba congolais
nde église mosusu eza na mokili oyo te. Mais tazali kokama mundele abengaki biso ba makako. Processus nini esalamaki makako abongwani prophète. A changeaki na butu, a changeaki na ndoto, a commis prophète ndenge parce que azaki makako. Alors tant que mundele alobi prophète, yé mundele alobi mot français. Prophète eza mot français. Yende mutaye baki yango kuna na mboka na bango place ba prophète di boso bazalaki. Soka alobi sibo ke mo za prophète ayebaki secret zalaki wana. Akodaki yango. Mais ti lelo biso to kangami kaka parce que toza ba gros bébé aliénation mundele atia biso na butu yango to kangami kaka te sibo ke bon za prophète. Mais est-ce que yé papa sibo ke bon tant azwaki maloba loba ki za prophète? Yango na papa lobi makambo ki Congo mboka na mboka bazana liloba na bango e kopesa ka bango mayel. Kasi ya loba ki za prophète azali nani ntomwa. Donc c'est dit c'est gars qui na biso to so la likabo na malam même na biso ba itozali o soki doute ezalaka d'autres autres ko na retard makasi yango to so progresser te mais to tie likia te soki to ko landela likabo na malam progression na biso ndenge papa pasteur uti ko loba e ko mona na poisa. Pardon papa soko ke na poto biso to esika to sala ba conférence soki o lobby o bani ko loba papa Simon Kimbangu a dit l'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Ce que l'obin de Gawana Mundela Tuniyo. Parler en Kikongo, comme Papa Kimbangu l'a parlé, l'a dit lui-même. Allez, Yomoko, Obani Kobeta Munoko. Olobi, Tata Simoni Kimbangu, te levo, Ndombe Sikakituka, Ndombe Sikakituka Mundele, et Mundele Sikakituka, Ndombe. Maintenant, Mundela Lobino, continue. Phrase Kakayo aussi, ne Kakayangwa. Solitaire. Prophète comme on a une tomo. Solitaire. C'est kaboye. Mondele, tant mondele ako tout na yonde. L'homme blanc maintenant, bah, comme ce sont des linguistes, bah yebi grammaire, ya ki Congo très très bien. Tant yo zali koloba soko fabriqué, bah nani c'est kaboya zako tala. À la fin, s'il est gentil, il va vous dire vous êtes semi-illettré. À moins, normalement vous êtes illettré. Pour nanini. Oyekoli makambo ya tata Kimbangu na monoko na ye mokote donc vous êtes semi oza makas na koyekola hébreu ya koyekola grec ya koyekola ba makambo na nyonso tout mais nous biso tozali na mposa ya tata Kimbangu o lobela biso makambo na ye na monoko ye moko allo baki monto comme na passe papa dialonga na satina ke ba bible kuna na poto tango papa suma zo mema yango baza ko tuna ye ba bible ozo kabela biso anini. Alors bino boyaki côté ya biso likamo na nkolo Yesu na mikolo ezali koya biso nde tokoya na poto côté ya bino makamo ya nkolo Yesu e makamo tata Kimbangu yango na baza ko zela mais na monoko ni limbisa biso papa soki tozwi le mois temps tosilisi na nkombo tata mwana tata molio mosantu tokoloba amen te micro eza ya yo. Merci Bambuta tolandi pe toyoki nyonso tolobi awa Kolo Yesu alobaka ngo na bayekoli pasi kozala batunaki ye na ntango na biso te 4e génération ezaki bongo tata Kimbangu ye mpe alobi pasi eza koya epa tozokende na ekeke ya mine ba papa batei biso balakisi biso makambo mingi ndenge crise kozala ndenge mpasi kozala yango wana batata ezala papa Kurutu papa Kisolokele papa de Alongana papa de Angenda kuntima bazaki kolobela makambo wana. Na makambo nyonso wana bampasi tozomona lelo mikolo ya papa Mfuma Longo ye moko ayebi ke likambo nini na kotika na mokili natikela bango kaka prière oyo ya salaki na libondele na ye yango tolingi tolanda mokili na biso ekozala mampasi mingi mais paradis ezali awa bi ezali te mais tala pasi toza komona
yango tozoloba ntubela eza nécessaire, mabonde ezali nécessaire, banzembo mpe ezali nécessaire, bandoto ezali message, nzembo ezali message, mabonde li kosenga pardon na tata Nzambe mpo alimbisa biso. Papa Mfuma Longo na 91 libondeli na ya suka tolanda yango sikoyo toyoka ayebaki ke mpasi kotikala na biso awa biso tolemba te na mabondeli toyebisi bato ya presse botia libondeli ya papa. Okumbi ya tata mwana pia elimu santu kwa na bufungwami ya Conference Nationale ya Lobby toko pesa maloba na biso na tata Nzambe na kolo Yezu na elimu santu poate bazala ilongo na bato minene oyo baponami poate bazala kuna tobondela tata Nzambe bolingo na yo munene na tina mususu te osalaka bisu na lolenge na yo osali bisu na lolenge na yo na tina mususu te mpwate biloko biso oyo osalelaki na maluba mokonzi ya bango mozalaki te. Satana ntango amoni boye ami déclaré être mokonzi na bango alobi na yo ete tikala kuna likolo ngai awana se yango wana nde osalaka bisu na lolenge na yo muyini Satana asilika asalima so oyo ekokaki po ate bana na yo mibale oyo Adam et Eve balonga te ya solo mobeko moko opesaki bango bambuma nyonso tu na kati na jardin na yo balia na bango kasi nzete moko basimba te pamba te mokolo makusimba bango bakukufa muyini Satana ye na mayele na ye alobi le contraire nde bokukufa te kasi bokukuma banzambe lokola ye moko pamba te ye alingaka nzambe mosusu te. L'orgueil ekamati na tata Adam na mama Eve na ntina na l'orgueil ye moko Lucifer akitelaki awo na se yango wana nde alonaki na tata na mama bankoko na biso ya liboso bakweyaki bamimonaki ete solo balataki elamba te bake kobumbana yo tata osepelaki te bajwaki etumbu wana bango bajwaki na mayele na biso na bomutu tozalaki kokanisa nde ezalaki bato mosusu orke ezalaka biso tozali kolobana na yo na lere boye banda ntango wana yo obengani biso d'ailleurs biso moko tokimaki mawa esalaka yo me mawa na yo mpe kaka esalaka omonaki soni obongisili biso makambo ndenge na ndenge ntango ekokaki ntango omoni ete mutu akumi musika akumi lokola nyama tokokaki yango na ntongo akomaki lokola nyama abandi kosalaka makambo oyo ya somo babebisi olie basenga bolimbisi basengaki te kam aye kobebisa olie asenga bolimbisi asengi te Nimrod aye kobebisa olie asenga bolimbisi asengi te bawana nyonso tu ezali biso mawa na yo monene otindi mwana na yo Yesu Kristo aye kokufa na kuluzu na ntina mosusu te mpo ate yo olingaka te nde Satana a déclaré vainqueur na kati na mokili oyo yo osali ya solo amiloni naki makambo ebele bato babusani yo yango wana tokomi basorcier yango wana tokomi bamagicien tokomi barose chrétien tokomi baframason e makambo ndenge na ndenge tokamati yango totie yango na mabenga na biso tobusani yo. Yesu aye asali makambo si babengi ye imposteur
ye ayaki poate ayakuluka bisu liloba na yo ete tukuli bwana libwa bango bakotaki moko azangi malamu mpe ye tokenda kuluka ye to yakutie ye na ndaku moko mpoate tosepela 1921 likambo ikamwisi biso pamba te tozalaki kumimona ndenge tozalaki kooka nde tozalaka bana na satana nzambe mutu asalaka biso te me banda le 6 avril tomoni ete solo yesu ayaka kuluka biso na ndenge nini oyo ngai tata na ngai simoki mbao nazalaki okanisa solo azali tata na ngai ore ye azali na ye ndenge mosusu bana mokolo wana tomoni ete solo ye azali mutindami mpo ate oya kolongola biso na minyororo 70 ans eleki bamundele balakisi biso mpasi 40 ans persécution ya ndenge na ndenge bato basalaka biso mpasi wana banani bazalaka biso bato mwindo maoyo bango balonaki ya solo bamundele bakei le 30 juin 1960 tozwi indépendance kasi ndenge tolandaki muntu mwindo bato batioli bato bamonisi biso mpasi soko totali na 75 bato ebele na idiofa bakufi na ntina mosusu te mpo na maoyo kaka mazana biso na mokolo mwa lelo persécution olie esila esili te ya solo tomeki mpo ate tolanda matami na yo nzela na yo ezali moselolo lelo oyo tokumi esika mosusu depuis le 24 avril 1990 epesamanaka nzela ete mokili mwa biso malamu nde tokota na makambo ma demokrasi solo bato basepeli kasi tozali komona de demokrasi yango ebongoni eloko mosusu biso banso ntango tooki demokrasi tokamate likambo na biso na mabenga tobongisi yango ndenge elingi biso na ndenge malamu nde tobomana malamu nde toyiba malamu nde tokenda kubundaka respect ya mutu ezali lisusu te ndenge Adam et Eve bamonaki nde makubulumbu kasi ole basenga bolimiso basengaki te ebiso mpe makambo oyo tosali mingi esepelisi yo te sikasika wa bisi nyonso tobeleli ntango tooki kaka bandubi kono na poto conférence nationale afrique lelo ekumi na pasi afrique nyonso tu troublé mpo na nini mpo na conférence nationale pamba te toyibi nango ntina te oro ezali lisanga oyo etia bana na mokili moko esika moko baluka nzela mpo na nini tozali komona kabolamu te kasi sikasikawa tobandi komitiolesa biso moko bato basepeli mpamba te batii biso mubulu na kati na ndako na yo na mboka na yo na afrique na yo oyo elobi ete afrique berceau de l'humanité tooki yango matoi na biso mafungwani kasi berceau de l'humanité elobi nini bato minene bato na mayele soko totii abakosi na biso soko totii cravate na biso banda ntango wana tozali komiyiba lisusu te tokamati mayele na biso na bomutu totii pamba te muyini satana asi alonaki biloko oyo nyonso tu ebebisi mokili mwa biso sikasikawa tokumi bamitelangano solo tomimoni nde tolati kitoko eloko nini tosali na biloko oyo tolati ndenge tolati li tomimoni ete solo nakuki okamati lunette toti tokamati cravate bia bakos be tokamati biloko ndenge na ndenge bachaussure kitoko eloko moko tosali esika wana ezali te
bele moninga asali la kabiso lobby conférence nationale ezali mawa poate tolembo la likamwango tobongo la likamwango lokola eloko moko ya kutia mubulu ya kufingana ya kutongana ya kukamata maposition ndenge na ndenge orke lisanga yango to sengi na yo nzambe na bisu zala assistant moko te na katina salle oyo ebengame salle de conférence au palais du peuple oyo bakuzala yo tata kotika mwana na yo moko te pamba te satana salaki mutu te bango nyonso bakuzala kuna lona bolingo lona mibeko e lona misala likambo ekangi likambo na bisu yango wana soko bolingo bozali soko tozali bana na mibeko e soko tozali bana na misala bokani ekobima na kati na ndako oyo kutungola bisu mukili mwa sika nzambe tata nkoli yezu ili musantu bisu tozali kolelaka nini muntu mwindo alungwa wapi muntu mwindo azali komiyiba ye te malgré asali badoktora ya ndenge na ndenge mayele ya ndenge na ndenge etundi basava na biso batundi kasi tokosalaka eloko moko te au lieu tosala recherche po se découvrir pourquoi biso totikali nsima na baninga tokosalaka na biso recherche te intelligence eza na biso po ate nakoma il faut naluka biki yango nani asali ngai mutu mosusu baporte plume ya ndenge na ndenge babiloko na ndenge na ndenge kasi il faut moninga asalela ngai biso moko po ate toluka nzela tosala biloko yango moyen te mpo na nini eloko moko ezangi olie toluka yango tokolukaka yango te soko tokomi na ndako tozali kosalaka makambo totali batelevizio tozali kosepela pamba te tozali komona bililingi oyo makambo eza koleka na putu tozali kolandaka yango na batelevizio olie toluka nzela toyiba kasi ndenge nini bato oyo bakumini na stade wana moyen te orke likambo ya secret bapesi biso yango na kati na babible totangi kasi zero tozali banganga nzambi tozali balaiki tozali bato na ndenge na ndenge kasi biso surtout tozali kokomona ndere biloko bizangi kaka ntina mpo na nini recherche na biso ezali moke mayela maza na biso basava bazali kasi eloko esalama ezali te mpo na nini tozali domination tozali na yango moyini satana asi aloni yango na kati na mitima na biso yango wana sikasikawa tokomi bamitelangano nzambe tata nkoli yezu eli mosantu conférence nationale ekofungwama etika te bango oyo soko basangani batie likambo na kati na mesa tokoloba nini etokosala nini babongisa nzela wana bakokubongisa po ate makambo manso mazali na baninga pasi bazala komona kango mpusa emonana pamba te soko tiki biso solo tozali kocilaka soko tokomi indépendant biso yonso tokosala boye toute l'Afrique est maintenant indépendante même l'Afrique du Sud kasi mpasi na biso ezali kaka bato na mayele soko na tie maboko na nga na poche nazala kotala lisusu moninga te na mimoni ete ngai kaka pamba te nalati kitoko pamba te na tuti kote ya kitoko na tuti cravate ubia bakose ya kitoko bachaussure na ngai ya kitoko costume wana ezali ya soko ntalo nini tosombi tomimoni nde tokoki et pourtant eloko moko ezangi biso nzambe tata nkoli yezu eli mosantu ntango bakozala lisanga malamu nde babimisa nanu likambo nini totikali nsima boye bato na mayele wana bakozala kuna bakoluka nzela po ate todécouvrir eloko nini ezangi biso lelo tokomi bamitelangani tokomi na pasi nzambe tata nkoli yezu eli mosantu salisa biso
pour la conférence nationale na bofongwani na fermeture na yango ezala na yo yelongo moko te asalamaka na satana bana nyonso ya zairi bakokote na kati na salwana bazala solo bana na yo baoka mongongo na yo nzambe tata nkolo yesu ni mosantu tokaki na tongo lelo tozali na 11 août 1991 etikali na biso sanza moko po ate ndenge tosengelaki réhabilitation ye oyo tolandaka namoni ete mpasi kukisa mokolo mwango po atelika mwana esalama réhabilitation de l'homme noir po ate tojunga esika na biso tozala lokola baninga tosala lokola baninga tomona lokola baninga nzambe tata nkolo yesu mosantu tikatelika mwango esalama soko tosali réhabilitation mikolo oyo olakisi biso mpona bosenga bolimbisi esi ekoki papa lakisa na bana na yo ndenge nini tokoki kosala mpo ate tozwa manso maza na biso mpusa mingi tokimi soire yango ezali mindondo mpasi ekomi botungisama or que ezali kosepela na biso il faut te persévérer to penser à l'avenir bana na biso moko malamu ndi tobanda komona bisengo byango pamba te bino bokosaka na bino te kukisa makano no yo nzambe na biso pate biso bana na yo tosala elongo pate yo nzambe tata nkolo yesu elimu santu bokokisa mikano na bino epai na biso bato mabe tokosenga bino bolimbisi etozali sûr et certain pamba te bino bato botindi biso pardon na biso bokoyoka yango tika te kimia ezala na bakonti na biso nyonso bokokota na salle de conférence me baoyo tozali pembeni olie tokenda kotiaka songisongi biso moko mpe toluka nzela ndenge nini tokosala mpo ate toyiba makambo oyo mazala kolekaka na kati na mokili ndenge tosi tolobili soko nazali na radio nafunguli radio naya kooka makambo aza koleka mokili mosusu soko nazali na television nafunguli television na ngai natali baoyo maza koleka kasi biso moko au lieu to appréhender l'importance oyo ya mission opesi biso moyen te tozalaka ko admirer ya solo bato banani wana baaméricain ou bien france ou bien baanglais babelge etc kasi biso mokolo nini tokosala eloko moto mwindo l'orgueil ekamati biso koleka nzambe tata nkolo yesu mosantu lona bolingo lona totosa mibeko lona tosala misala na biso po ate tokokisa ndenge mino bolingi conférence nationale topesi yo yango zala le dominateur pamba te bato nyonso baza kobelela bele yo bamosusu tozali kobelela yo me tokangami na makambo na biso oyo ya bospi epesi biso lokula prison yango nde eyingirisi biso na kati na boloko na biso tosengi ete solo pambola biso nyonso tu nde tozala na bango elongo tozali mosika tozala na ndako tozala na bilanga tozala na mosala ndenge nini makanisi na biso nyonso to ekende kona na salle de conférence po ate conférence nationale yango eleka na kitoko ensemble en votre présence po ate biso bana na yo tosepela beleki mia na nkolo yomela seko na njutu mpe na milimu na biso ekimia ezala na kati na mokili mwa biso kimia ezala na kati ya afrique na mobimba pamba te afrique ebouge conférence nationale kasi tozali kokontinue kobomana conférence nationale kasi moyen te miso na biso bofunguli yango te papa fungula biso miso esika wana nde tosilisili na komona tata mwana mpe ali mosantu amen. Merci ndenge touti koloba libonde la papa na 91 bango batika biso na 92 me tokanisi nyonso wana elakisi ke epa tozokende makambo ekozala ndenge moko ye moko papa azalaki koloba ete
kokabone kozala satana na bana nzambe eyokaka nzembo soki na jeteki etikali muke jeteki azali banda mokili esalama jeteki soki azali akota toyoka nanu nzembo wana etikali muke banda mokili esalama tata nzambe alobika mbala mibale ya liboso epa wapi na bayuda bongo ya mibale awa na nkamba Yerusalemi ndenge nini mipepe ndenge na ndenge ezoyela biso ya mpasi na pasi ya mabe nzambe akosilika te wana tolakisa makasi na biso na mabondeli parce que nzambe soki asiliki tobebi na biso tolanda na nzembo makambo eza na kati papa elebe bozanga pembeni mpona maloba ya papa parfois bozwi likambo na kati jeteki Satana
Merci, Jeteki Tolandi Nzembo. Tango nango ekoki. Mutu moko pe akoki kobebisa mokili. Mutu moko pe akoki kobongisa mokili. Likanisa mabe siku ye ebebisi mokili. Likanisa malamu siku ye mokili ebongi. Barobi mutu na mutu asimba elembo na ye. Po bilembo wana nde ekobikisa biso ntango wana soki ekoki. Merci beaucoup de Rwanda, Jeteki Tolandi Nzembo. Ye moko ntango ayaki na mokili papa Kimbangu abengaka bakoko na biso. Alobi ete Nzambe apesi biso mosala. Sala o Nzambe apesi biso tokokangama. Tokokota boloko. Boloko wana tokokota pona bano tokobota na bakoko na biso bakoya bana na biso. Bango nde bakozana esengo. Papa Maya Jacques oyo etikali lakisa biso ndenge ezalaka na 21 likambo tata Kimbangu alobaki na bakoko na biso. Po nyonso toza koloba elakisi ete yo mutu mwindo ntango na ye ekoki me tobongisa soki tozali kobebisa tozomipesa retard biso moko. Loba na yo papa Maya. Merci papa. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Ndenge toyebeli histoire na 1921 papa Simon Kimbangu asololaki na bakoko ayebisi bango nkolo Yesu apesi nga mosala oyo fona sala me mosala wana tokokangama tokokota boloko tokomona pasi mingi parmi bato bayokaki maloba wana epesaki bango mwa malili bamosusu balingaki neti bazonga sima lokola bayokaki ke tokokangama. Nde papa Simon Kimbangu ayaki kolimbolela bango ayebisi bango biso foto kangama tokota boloko tomona pasi po bana oyo tokobota na bana ya bana na biso bango bakota bakangama te bakota pe boloko te bamona bisengo. Nde ayaki kotuna bakoko bolingi nini nde bakoko balobaki tika ete biso tomona pasi po bana na biso na bana ya bana na biso baya komona bisengo. Nde a partir ya moma wana bakoko babangaki susu kokangama te bazwaki engagement wana oyo papa Simon Kimbangu ayebisaki bango. Yango mute monanaki le 12 septembre 1921 tango papa Simon Kimbangu akangami bamemi na nzundu batu ya bamoka nyonso ya pembeni batondaki kuna na nzundu. Le 13 septembre po mundele amema papa Simon Kimbangu akende na ye ezalaki matata. Batu nyonso balobi lokola okangi mokonzi na biso biso pe tokokende. Etango balongoli papa Simon Kimbangu esika batiaki ye esika alalaki batu nyonso pe batelemi babandi kokende. Ezalaki kaka batu nzundu te me batu ya bamboka nyonso ya nzinga nzinga. Nde tango bakomi na katikati ya mboka
Mundela moni moyen susute ayebisi papa Simon Kimbangu yo moko loba na batu na yo nde papa Simon Kimbangu abalukaki ayebisi bango botikala ngai na kei na keko zula bino bomengo ba oyo bako persévérer ba oyo bako yika mpiko bango nde batu bako mona bomengo wana na Kikongo alobelaki yango ngele kulubaki la kende ngele kulubaki la kende bana bazizila yibao badia kende din. Donc papa na 1921 ezalaki ndengwana bakoko bayaki kondima bakangama bakota boloko bamona pasi po ete biso ba génération ya lelo ba jeune tomona bisengo tokota boloko te tomona bisengo oyo tozwa bomengo oyo papa Simon Kimbangu alakelaki biso ezalaki ndengwa na papa moi likambu tokobakisa papa par rapport ya makambo ba papa pasteur bauti koloba pona munoko pona minoko ya mboka na mbanza nsanda papa na ba prophétie papa Simon Kimbangu asalaki alobelaki likambo wana alobi boye kusabana minoko ya mboka pamba te mikolezo ya liboso minoko ya bapaya ekobunga parmi ba prophétie parmi matei papa Simon Kimbangu apesaki alobelaki pe likambo wana minoko ya mboka toye kusabana minoko ya mboka ba papa pasteur bauti koloba yango lelo monani papa na bandaku na ba foyer nyonso malamu kutu mwana yeba munoko ya mboka te français kaka anglais kaka ezala biso awa na nkamba ezala babisika nyonso tokei soki mwana yekoli français te soki mwana zoloba français te e monani on dira za mayele te nzoka nde papa Simon Kimbangu alobaki likambo lokola tozo zanga kolanda makambu oyo papa Simon Kimbangu alobaki po ete yende molakisi nzela yangwana tozo tikala kaka na pasi tozalaki na professeur moko na université azoko loba na biso aucun pays ne s'est développé avec des langues étrangères mukili moko te et se développa na minoko ya batu mosusu ba chinois ba se développer na monoko ya bango ba anglais ba se développer na monoko ya bango ba indien bazoko se développer na minoko ya bango papa makambo wana olobaki yango na 1921 kasi pe ya lobaki boye ko la français pour l'administration yingeta papa pour l'administration faut yeko la français parce que yango nde mutezo permettre biso to yokana na batu mususu communication mais minoko ya mboka papa esika nde otie pouvoir nyonso oyo toko yebela mabombami oyo toko yebela mabombami po bamboka na biso et se développer papa oyaki koloba susu likambo mosusu na Kikongo Zulu ikunda kiaku ntoto yinsikula mal likambo wana papa toza na témoignage na 1952 na Lowa tango monani na ba mama Mikala avant ascension na yo avant omata likolo olakisaki munene ya likambo wana olakisaki
ke yo tata Simo Kimbangu yo pendande nzambe likolo esika yo vandaka et puis mokili esika nde otiaka makolo parce que miracle au salaka tangu olingi olongwa po kende o matalikolo o telemi obandi kokola obandi koya mulai ti mutu etuti mapata me makolo ezaka kana se nde a partir a wana o salaki ascension o koti na yo pe o ke na yo likolo nzokande na 1951 awa osozonga ki deja oza bébé ozokola na yo lisusu miracle munene papa yo mbumba kwebakili yonge kwa tata Nsumbu papa kaka Nsumbu Simon muna 1921 na 1921 ozo papa Simon Kimbangu ozo kende tango nyonso na lukengo ozo yebisa kaka Nsumbu Simon nazo ya kobongisa likambo parce que likambo oyo naza nango ekokota na libota na yo bazako benga na bamusantu bandoi likambo oyo ngai naza nango ekokota na libota na yo. Le 2 avril papa tongo elingaki etanela bango na premier poste pona ko bongisa kaka likambo wana parce que papa Simon Kimbangu ayebaki que le 6 avril alinga banda likambo nde esika secret nyonso ebombami ya boyei na yo na 1951. Donc papa okobomba masote pamba te ozali ntino aswama wasoloka tata Simon Kimbangu kiangani yani kaka yani kaka yani kaka to silisi papa to zongi silibino malo. Merci. To yebike en Afrique tozana likambo munene oyo ezali ke pasi oyo toza nango ezali bitumba kasi na mabonde nini tokolonga po ye moko papa Mfumalongo papa Diangenda alobaki ki tosala makasi tozonge la place na biso ya liboso yango tolataka saki tosengaka bolimisa ya lisumu Adam Eve po ntango bazolobaki basavant bazali baingénieur deja toza na bango makambo minene oyo tokosala elakisi ke na pouvoir ya ye moko tata Nzambe kasi bitumba na bitumba ndenge tolandi na 21 moko alobaki yango tokangama tomona mpasi po ete bano tokobota na bakoko bakoya bakozala na mpasi te yango tozolanda makambo na biso tozolobaki tolona tobokola wana eza secret munene ekobimisela biso makambo mosusu toyokani nayebi te papa elebe bokende mosika te parfois bozwi likambo na priere ya papa Mfumalongo na kombo na tata mwana tata molio mo centre papa merci Nzambe na nga na ozala mokuse papa mama ya likambo c'est que Nzambe libondelo yo papa apesaki na août 1991 libondelo wana ya apesaki
apesaki yango mpona mokolo wana mpe apesaki yango mpona avenir yango mpe toza kovivre yango. Me Nzambe soko ya alobi makambo wana nyonso ya azalaki koloba azalaki kaka komona makambo ya ekoleka na mokolo wana te naza komona makambo ekoya ndele kuna liboso toza kokende etokomi o nyonso toza kovivre tozoba papa alobaki yango biso nyonso ntango tolandi yango toboni papa alobaki yango biso tozali po atikalaki koloba mpe na français alobi qui vivra verra yango wana toza komona yango. Mais papa aye koloba boye wana limisanga ezali personnel. Papa ayebisaki nanga alobi ce n'est qu'une partie remise po ayebaki ke kuna liboso tokokende makambo oyo ye azalaki koloba alobi na liboneli ne komonana. Mais ce n'est qu'une partie remise esengeli tozwa conscience ete tokoka kolongola tokoka koyokana tokoka kozala na esika moko totika oyo nyonso tozali nango lokola bituma lokola mabe nyonso tu po mboka na biso totombola yango. Nzambe soko alobi. Mais papa naza kosukisa kaka na yo ata nakei te nakosukisa kaka na yo. Le 12 septembre 2002 tango yo zwi ki bokonzi na yo papa ovani na ngwende na yo. Non, c'était pas 2002, c'était en 2004. Au fait qui yango na lotendele. Papa olobaki boy. Naza ko la noti tozali kokene kaka toza kokene kaka te toye ko sala plus de 8 mois en kama tozali kaka kokene ko la dakayo. Papa mokolo yango le 12 septembre na rappelé yo à l'Otendele na 2004. O rappelé Nzembo olobi papa Diangenda alobaki ete biloko na bino na kamati yango na ti yango likolo na motalaka po bozangi kososola. Ale Nzembo eyebami eba tata eba mama ngo zakaloze yeko sungangaya eba tata eba mama ngo zakaloze yeko Midian pasi alo mwe nene kaluze yeko mwana di waloko didi nzozo ngango za ntoto wa usuka sezi suka ngonza kaluze yeko. Merci de m'avoir aidé. Nzembo wana oyembisaki yango papa le 12 septembre 2004 à l'Otendele. Maintenant otonaki. Est-ce que ngunza boyebi ou bien boyebi ete bato balobi tuyebi bato wana eloko ezalaki batiaki yango na motalaka mpo bayebaki ntobwa te ntango wana bakobengaka ngunza mpo bayebaki ete me yo toni boyebi ou bien boyebi ete bon ngai mpe lelo naza kotuna toyebi ou bien toyebi ete nani akolongola yango na motalaka mpe akokitisa yango na komba tata mwana molio mosantu. Merci papa. Nanga la zui ka likamu moko na oyo nyonso papa alobi akei azongi abaluki orgueil. Alobi soki tokolongola orgueil tokomi mona moke liboso ya bato mosusu makambo nyonso tozala ngo mposa ekokende liboso. Tolobela qui a déjà des banderoles, c'est humilité qui précède la gloire. Tomi kitisa. Donc batunyo sokona baza komona minen pour la cravate pour la lunette. Mais ceux qui bakolongo la lunette, bakolongo la cravate, biso tokozala mutu moko na baza mamu na biso nyos okende liboso. Ndenge pe tozali bolne ozo osenga biso, ceux qui tokosala la bongo mbala moko likamu na biso pe katani papa. Merci beaucoup. Merci Nabino Misato Bozawana, Tolandi Petoyoki, Topisi merci. Ezana Mutalaka. Est-ce que Mboa Mataka? Est-ce que Moussous Baluba Mutalaka? Niawa Mataka. Niawa papa, Niawa Sotaka. Ya Yete. Ya Niawa Teza Yabiso. Ya bana na Mukonji.
Merci papa. Alors pour l'allélo, ngana silisi na pesi na papa Mbenza na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Amen. Merci papa ndengo sengi biso makambo ya 5 mois. Papa elebe na biso bandimi tofandaka na nkamba. Nge fête na biso esala kaka 2 jours. Surtout bakotaka Kinshasa na bisika mosusu bakamieza kozela biso. Kasi komonana était le 31 décembre tozakaka awa et que le 1er janvier il faut tout faire.